Il faut d'abord confirmer que la génération nanga il y a un leader moko sali artiste ko lekanga te. Ata mon côté. Donc ça il faut tous ara tout le baka vérité. Franc congolais. Samba moi sangani ayaya oh samba moi sabatu ayaya oh mama ayaya oh gelo lombete ayaya mama oh Oligo to bimisange lo moko nazo créer événement moko kalate na kosala ya 20 ans ya robwana et puis changement ya roba sika ke na ba élection ati au moins député moko alobaki la fois passée bon voter nga iso bon voter nga na kosala boy na kosala boy ya kanisa ke élection monsieur ko ya ti asala na été parce que élection monsieur ko mo ye moko atala na la ka bateau na salle tali makamne moko et c'est qui Tricoro, offrez-vous de l'idéal pour bâtir notre pays toujours plus beau. Don béni Congo, béni Congo, paix, justice et travail. Oui, Bambote Nabino, fidèles internautes, bien votre message pour l'andali, soit trop. Émission Nabino sans frontières, ils ont continué car toujours dans la recherche pour nous CP Sabino, oh yabiso. Chaîne Nabino Info 16, ils ont solution. Bah on démarre comme Info 16 des solutions et on l'autre en lemba pour nous connaître Nabino artiste comédien. Oh bozo lukape trop. Oh bozo comme tout na azato azati. Ngana kukuta na lelo pour nous CP Sabino, ambassadeur Raymond Singa. Artiste boluka ayeyo na opesa kombo na été yemo vuma ka bo monelo na ye boye bakaki non waneza nani bonjour. Ouais bonjour maman, bonjour na ba fan nanga bato balinga nga na pesi Bambote belé. Ah voilà bien mo bomoni hein mbutama sebe donc moyo kuna lo bakutu mingi zate président Kala to baka penda mbutama sebe ya Kala wa sera papi koko wana ba succès wana ozala nango. Na mincho to senti c'est comme si succès sur ma casse pourquoi ce n'est que normal. Au moni lelo ezaneti kala pété de lobby. Kala tozaki na tam sur 8 chaînes de télévision, c'est quoi tout comme dans 60. Et puis problème est comme sous bato ba comme na ba chaîne câblée, ba comme landa ba biloko belé ba série ba nini et ça li que bato ba na posa no metam sous ba ko retrouver au té. Na ba difficulté ba courant et comment lisusu et comment ko créer mais quand même on est là on évolue bato balandaka o bazalaka branché bazomona ke mbutamase bazali mbutamase bazo continuer azo sala bango musala kitoko donc ezaka que ba avantage eza mon attaque siko yo moko mama na bango moko ba vérifier comédien moko za na top makasi ndenge za kala zate ezaki au théâtre mo ezalelo bato ba okima bambango comme c'était avant eza pour la rivalité à la chaîne au monde nga za na canal nga za boy donc marque wana meneti boy so tel na TV mo ke wana zanga ozomona kuna ke anga moni ke za na donc na za na nga kaka donc il m'a solé bien. Oui voilà merci à Mbutama Sebe na carrière nyo sociale. Je crois que ils ont partout que non Mbutama Sebe baza bana oye belé abimis na monde théâtre. Est-ce que tu vois bata moi na mon qu'on a mis chose à na top p oyo bimis na monde théâtre? Bon il faut d'abord confirmer que la génération nanga il y a un leader moko sali artiste ko lekanga te. Ata mon côté. Donc ça il faut tous ara tout le baka vérité. Donc nga lelo na koma na fandi boy na otala Duce. Na fandi boy na otala Modero. Na fandi boy na otala Batista. Na fandi boy na otala Mayonnaise. Na fandi boy na otala Sony Love. Na fandi boy na otala Newman. Na fandi boy na zotala Kanto Ilungia Feti. Dans son habit na fandi na royaume le toro si c'est mission na otanga bananga. Donc na bimisi bana tellement ébélé et puis oya leki na succès nga na oza papa mabe soki na lobi bongo. Eza que bazo bunda bazo sa fierté nanga. Na tangi bango nyonso. Duce ako azana poto lelo aza esika za kuna makamne za bien fierté za ngai. Modero peso tellement ba damage ba foufou et foulier dégâts a comme star eza fierté na ngai. Vous comprenez Newman na otaki di nea bimi bato ba komo mona na ba mikili na Sony Love featuring. Ya bangu te koma neti tikotaki. On moni que naza fier ya oza na bana ebeli. Et puis non ici lité.
Pour nana non mon non et nana ba 40 ans sous le bosso na ngai. Donc na kati wana bana danger baza susu. Na basi kutu koloba te. Ngazaka na bano so batu bamoni bayibika référence. Tali samba olonga wana masebe ya samba kutu te. Masolo kutu zate to koloba 2-3 fois te. Donc naza papa bana. C'est clair. Ok, voilà, merci. Moutema Sebe. Et puis qu'il y a peut-être bandol lando tellement cala. Donc robe noire bleu wana nga kopanate robe noire bleu wana. Et ça quand même robe no banda nango. Ou bien on a ba collection bimisa. Ouais ba la kopanate zani. Oui bi oligo to bimisa ngelo moko nazo créer événement moko kala te na kosala ya 20 ans ya robe wana et puis changement ya robe asika. Na osala ngo peneza la suka na masolo événement. Na bengisa ba presse na bengisi ba tebele na bimisi robe bango bino mo boyebi parcours et sali al d'ailleurs changer siko robe na présenter peut sortir officiel la robe mususu donc ils a kalaté na obongisa ngo déjà mais ils a même robe na on a changé té ils a ka yango na batela rango donc bientôt 20 ans donc yango kaka yango. Ok, voilà, Fede, tu as bien bolandi. Donc, robe wana, ils ont encore robe wana. Donc, bientôt là, ça se robe à Sika. Vous avez toujours branché, vous avez toujours payé wana. Bon, voilà, président, nous avons dit CD na, nous avons dit Internet, nous les a avantagés. Love, tu as le téléphone. Na kosote, nous avons dit CD les gars. Nous avons dit CD, nous avons dit biso zayi bien payé. Pour producteur azoteka ayebi na oteka CD botan soka teke boye mona batonga ba palais ba makambo ebele mais sikoyo nzonzinga internet et comme ka net chaîne te et comme net chaîne na TV bato bazotala ngo na biso net biso ba artiste to se retrouver pinzati ba cacher kiti mambo ebele baby mais ezaki so bosali ya CD zo obligé producteur nga cacher na nga ya autant po ebi ka keteka bato bopé ngo ko tsala mais siko internet yo mo zomona et comme pe belé ba site belé makambo comme belé donc vitesse sango komi na défaveur na biso mais toujours s'en sortir mon kega na ba combat batu mais omoni na CD zaki somba titre boy muta sombia ngo zana ba parler presque nyonso mais oyo Lucas City boy tam so Lucas zo se koyeba teta et ça vraiment n'a pas inconvénient pour nous il y a CD les kaki. Ok, voilà, merci Moutama Sebe. Ce que pièce aux oleka na télé au quoi ça so ba internet titre nango et puis ba koyi ko zwango quand na disposition na ba ba tapote bato za libana mboka quand est-ce que ba ko zwa pièce wana déjà kalate batami ki li bazozwa film na ota ko sala Joe F kalate ba omonango oyo titre nango za kin makambo Kinshasa makambo ile kana kinpo kini ana makambo ebele mikolo na komolo ba mutu makamne mo ekomo sexai donc mutu momba fandaki atali mo makamna ye moko asalaka ekomo sexai donc sikoyo na kin makambo batu ba omona pena makamna bango moko ekomo sexa bango po mutu tumba soki asoli mabe makamne sexakai to yeke na ba election ati omona député moko alobaki la fois passée bo voter nga iso bo voter nga na kosala boy na kosala boy ya kanisa ke élection mso ko yati asala na été siko élection mso ko mo yemo katala na la ka bato na salta le makamne moko esekisi donc moi ya susu ezate donc yango na obi mikolo yo na kin makambo bato ba comprendre pena ke makamna bango esekisa bango na mawa mais au petit bango te so compte est-ce que ba ozwa kin makambo batala ngo ngana okosaka te kin makambo ti ya kuna bazela ngo ti ba décembre po tozana nous na ebandeli tozo évoluer ti d'ici fin de l'année nde ba kozwango mais déjà kin Joe F bazo zwango kalata un de ces 4 ba ozwango kitoko. Ok, merci Namawa donc Namawa ambassadeur Raymond Singa dans Namawa dans Namawa. Ah voilà, Moutama Sebe, tu comprends que chité pour ceux qui tournage tous autres, na ton mingité. Mais non, et c'est là qu'on dit ni, on qui une grande délégation ya ba artistes ba kenaki Dubaï, y compris ba na pe oyo au bimise belé et ça que moi jalousie te pour Zambia kala. Ba tiki bino bambiaka ba zubano ba bimika ba lobi wana. Te ba tiki biso bambiaka te. Ta mususu ba kena musalati. Eza mamba scénario.
bon so na scénario wana ezali na ya bana kasi biso mikolo tosilika pwani tosilika te yo moko lobi batiki bambiaka bake na bana donc ce que ezali na scénario ya bana tango ekoma scénario ya bambiaka pe boya. Est-ce que bakabola pe scénario bon ngai biki scénario za ka mikolo na bana ba jouer mbala moko au scénario comme partager ba mike bake en plus moi no mo modelo mtazana makambo na maboko donc na ebité pourquoi yo faire na carte wana mais modelo mtazana branchement makambo wana ni na yebi pété mto ibisanga mais na voyage on yepe na mona ki était film basala ngondeni parti musubo osa na Kinshasa parti mususu na Dubai parti mususu na Bandundu ta musunga na kota Kikwiti et un problème te donc na mona mabendeni po Dubai wana batu bazokendango na bandenge nyonso batu bakendango ta musuna sali ba voyage eza o iliki ya Dubai parce qu'on a siliki la batu po baké Dubai eza normal te et puis moi je dis bandeko totika ko tshaba polémique na makambo ezanga tina bakendaki Dubai c'est que scénario esengaki baza na Dubai bayebi film bazo jouer et que bateau il fallait ba intervenir na Dubai nde bakendaki scénario on a première dame ozo informer nga sur eza mamba première dame na ebité donc côté wana na information moko opesa te sur eza première dame c'est qui a ko produire biso ba artiste ya mabete ya musana biso donc so mama iko tcha biso main forte et aux allez sengo mingi mais nga na ebité que première dame tamema ki wana yo toujours informé nga maman. OK voilà merci Mutama Sebe ba complication ni beaucoup dans vraiment ba tournage na bino ba complication ni beaucoup dans vraiment ba tournage c'est belé lo kwa yo moko ye ka ndengo zawa no komona ba complication za mitindo na mitindo za neti yo sala émission au mona ta musu muto fosio ka cameraman au mona ta musu micro mte bo mama solo ba complication to kutana nango ebele mais loko eze loko ici to mesana bon et comment nango de l'eau à boire to lukaka ko surpasser et pas na biso ezaka nango problème mingi te. OK voilà fidèles internautes vous avez nous moi attends moi be strain d'ambo ya tournage attends moi deux tableaux mon boya Mutama Sebe ça biso pe bien moi c'est la ko seka boité kalate bo zongo na robe na jouer na vegao to bo bongisa ba pandi po ba otchela bino estrango. Oui, voilà, moi, dédicace, moi, un peu conseil, tant que m'bia, capé na artiste, bazin un peu qu'on embrayé, ou ba coach na monde art, juste capé na ko lokata, monsieur Lomo, beka so bazin batiki, mais ok, bino besoin, bena musana, bino conseil, no ko pesa bango. Déjà, pesa bon conseil. Tant qu'on a lobby que moto ayaka, alu que l'homme a tiki biso toujours bon, toujours musala, donc au teye pena que o eza boulot na biso sakana ngote, eza boulot to ya par hasard te, au moins eza neti lelo maman. Mutu na mutu aibi eloko tamuso azoluka te yana makamba bato yango moko esekisa bango omona oyaki po o sala musala te mais oluka tamuso basi na nzela théâtre oliozo basi okuta na ba conséquences mobo ele makamno moko ekomo sekisa omoni biso to ya to ebiki eza gani pain na sala kango po cop nanga yangwana et puis na zaka nango précité na wela kananga yi parce qu'on a dit que d'abord Nzamba lobaki que tout travail procure de l'abondance. Oh yanga musali ko procurer abondance yango. À chaque jour suffit sa peine. So Nzamba pesinga lipa ya lelo ekoki pona ngai. So yo Nzamba pesio gâteau croissant. Wana eza chance na onga na suka na lipa wana ya kanga journée à 300. Yo lia croissant mais biso tout au déjeuner to lala to la mukalobi. Pona obanga makamnangi sekisanga likolo ya bilanda landa to likolo ya koloko sala kaka lokola entela salaki sima nango yo moko talika makamnao ekomo sekisao donc yangwana mbote ndengo lobi mbote na bafan nanga nyonso bato nyonso bulinganga na pesi mbote Fleuve Congo John Ngela na pesi mbote na tiraka ote na pesi ba condoléances vraiment na oyo na bengaka ya na ngai Mongol na États-Unis vraiment nzamba zana bino na insida bozu ya na nga Joyce et kenanga pena na motema ya Joe Mongol na pesi ba mbote ebele yo zaka gouverneur Atlanta na pesi mbote na docteur Kabongo na Belgique docteur Amundo auti a vidé na Inikin ma na Belgique azo traiter mindele. Donc yes ko makamna emo ekomo sexy na ndenga bien pour makambo sexy aka na ndenga mabete
ye soki akoma ota makambo nde moko ekoma osekisa ye me na ndenge bien atali nayembi mundeleko na consulté na traité mais nauti Congo vraiment docteur Kalume Kabongo sous docteur bambote yangwana on est ensemble la grande famille Nathalie Babia na Belgique na tika raote yo yebi tozaka ilongo basé belé to tobi to continuer yo pe na bwaki yo pe koloba to na bwaki yo te landa place mutu na bwaki ya yo kitoko. Ok, voilà, merci à Tikabino, vraiment beau talent peu tournage ndenge ezole quand on a profité pe car avant beau tournage na ça puis moi ba dédicace nanga na ambassadeur et mon singa babi ezate na Suisse John Gela 5 Congo Londres Maggie Poema la mère de Eloan et Suzy na Belgique hein. Maggie Poema yo yango vraiment beau à tous coaché Patricia Timba na Italie donc tout cabino tambo talent Fatou Bamato bonenge Fatou donc ki na ngana bosa na otango babi Italie ngana bi Italie kana yo donc bambota ngwana Bamato. Ok, donc Patricia Timba na Italie me rappeler que me masebe que non azaba na Italie. Bon voilà, notre cabino bolanda un peu tournage nenge les après tozonga bien na suka. Non, mais ils sont caramana, colonne vertébrale. Pour moi, c'est ça, la colonne vertébrale. Donc, ça a été Vegaou. Maman, papa, Vegaou, ça a été. La tika la yoko. Ouais, petit sœur. Non, mon attaque, non, mon. Ah, j'ai bien classe. Sage. Nala na boto. Avant février, nous avons mon attaque. Non. Pour trouver d'année, finale la dame. Non, Masebe. Zéro, action. Masebe. Non, Masebe. Ah, les gars, où tu vas? Namoni à côté makoloti, côté tolo. Et le namona quitté. On s'est commissarié. Papa, il est vraiment. Avant, on a ramené à Combo, on a suspect. Et il y a un autre qui a eu. Moi, je suis dans ça. Nous avons été dans le Yobo. La place est là qui sait déjà que non. On est localisé sacrifié. Et on va se voir pour tel bébé dans le bébé. Dans la mission. Ça, je t'ai mis en haut. Quel est le on tient ma beauté. Quel est le on a tiré la gamme. Il est bon, un peu complice. Il est bon, il est bon. Il y a un bousso batté. Il y a un bousso batté. Donc, il faut que nous tombons vous comprenez? Et là, on va fâcher. Donc, il faut que nous tombons la maman, tu as la chapelle en haut. Ah, c'est un bon moment. Même nous, quand on a. Nous avons ma maman. Oui. Somme mon amonguna. Coupé. Oui. Voilà. Coupé. Zéro. Action. Somme mon amonguna. Nous avons ma maman. Oui, oui. Toujours qu'il est. Donc, ce qu'on va dire, rien. Avec eux, il a hôtel Mangamose. Coupé. Zonga. Zéro. Action. Ok,
Zoba on zela ka boko. Zoba na coup de route. Ba ya chega. Wapi adida? Gisa le pia ka tanje. Papa bela tangako. O zela ni. Yazo kende bosa lo mona yi. À soulever pour biso to après tant bien yo ngo ma pléiade t'aurais diffusé attends un mot Sage aujourd'hui venu nango ngaye wa banji parce que le monde peut 0 action. ngana l'islam society yaki 0 action. ngana l'islam society yaki bon événement oyebi yango bien keza lelo lelo on très bien lupango ekende donc masebi oza ganinga eloko te sage eloko te nabi ya sage eloko te lokati esaki ye lupango ye na kolia yango ezala siso tosi lupango wana tokoteka yango pesi omoni londres te donc basali na nzala babisinga biko lokola meki na bakisi ndenge na ndenge marke na marke ameki yo lokola koki yo te esili Zéro action. lokola koki yo te esili donc ngai omoni bato abetanga madame nzoka bayiba bapoint faible ne balakisinga nyonso donc esili match wana oyo tokobeta ndenge osala pa 2 minutes te c'est ma blocage et puis on a pêché sur la carte à Samboué ok lelo et puis à tiens on se fait deux phases parce que les phases aller la phase de tout oh donc c'est quoi phase aller à tiens moi nanjini on a tini ma côté na ngai c'est quoi population vous allez on a nanjini c'est quoi yo on dit oui liban Action. Seigneur, nous avons comme des autres le pas moi qui aime, Seigneur. Si tu as gagné, Seigneur, allez na retour. Ma seba lianga le pas, na rolobani. Seigneur. Ekufaka Yesu, Voilà bocholanda tournage ya Mbuta Masebe artiste ya bolinga mingi bomoni ba extrait otolakisi bino tozape na artiste comédien ya Pléiade azana moi yobi kande zala kaka moi système côté na tournage a développer petit poto bonjour mwana ngai maman Magibo Kongo batika yo mokonza ba maman mais bobo to kucho na tournage na moni aussi minjeta fufu za ngo beta na njeta fond bon njeta fufu yo bandeko nazalaka député ya tous les damer ya Badina Palais po batu bele balinga fufu na ndako mais yiba na raté yango ngaso na député na tambola kana njeta fufu lokola monument les lokola monument ya na ba palais nyonso njeta fufu ezanga raté po njeta fufu soke zangi moyo sala moi vimbovi ezate moyo file moi do fila ezate moyo benda botene mona so Magibo Kongo bendi bote boye ezate po Badina Palais il fait zala. Mais ngali nga osala soma blo no sala sana pour personne dédicace pour comme d'après presque na souka émission biso obeta ba système no beta non ka po oyemba rapide za peso artiste complet bandiko moko ayebi ko yemba debu congolais te ayebi te bon on a yemba ka be hymne national na yo ya mboka oyebi yango te c'est normal tata wana bandiko yemba bandiko soyez prudent hymne national debu congolais yo kada bandiko yemba debout Congolais, unis dans du fond,
unis par du fond pour l'indépendance. Tricolore, offrez-vous de l'idéal pour bâtir notre pays toujours plus beau. Donc béni Congo, béni Congo, paix, justice et travail. 30 juin du 30 juin, 40 juin du 40 juin, 50 juin du 50 juin, 60 juin du 60 juin, 70 juin du 70 juin, 80 juin. Oui à Mougé, oui à Mougé, franc congolais, yonde ujari. Donc aza ukanisa banzembu patriotique nyonso bayembaka na mbuga yango nde hymne national eza buzoba isarangando. Fofo masangu yukomi taluboye, ukomi sheri boye, nasimbi batush putena damaka yo mingi. Nakomi kubeta baturu kama tina wenze na biso, bamama wenze bakoma kutonganga na masolo. Soki na lekie basekaka lekie, poto poto mawa alekie, aleki mawa akeku defa fufu. Nabaye ikolo nyonso fufu naliaka natondaka na ngai kaka yango te. En tout cas nga basilisanga kutonga mpona kudia, basilisanga luposo mpona fufu papa. Ilako nini yango usi usalilanga kome souvenir, makwiti nakataka se ngai moko, fufu pe nalambaka se ngai moko. Soki mibali nyonso bazalaka lokola Newman nani mususu Christian Malombo papa utiki Magibo Kungu boye Newman utiki Christian Malombo boye mina utiki Newman mubari ketu bam tada maru ketu pete ayaya mama ketu pete ma pousse ma burke joie burke ma pousse ma Marketu ya mama oh samba mosangani ayaya oh samba mosabatu ayaya oh mama ayaya oh gelo lombete ayaya mama oh gelo lombete ayaya oh nyumane kitoko ayaya nyumane kitoko ayaya Magibo Kungu ayaya Ouais, voilà la dédicace. Moi, ça va dédicace, hein? Attends, comme la souris, ouais, dédicace, ça va bien. Ma dédicace, en tout cas, merci vraiment. Na pesi ba fanatique tout mbote. Na pesi pire petit nangai chamala na kati Paris. Petit nangai chamala en tout cas. Na leli. Na pesi mère na Palin, maman Sandrine Bila. Maman na Dorcas, maman na Dorgi, maman na Dorline, donc mbote ya trop. Ba fanatique tout bosé belé donc. Gros bisous. Oui, voilà, merci. Tout comme on a fait émission à Bino, Bolinga, Ming, sans frontières. Bon, s'abonner quand il y a trop. Bon, s'abonner toujours à trop. Bah, remerciement à 16 mm. Mon bal à soyer. Mon coach, mon cordon. Bah, merci à trop. Bah, remerciement à l'ambassadeur Raymond Singa. Comme Bayunga, mon conde Espagne. D'abord, c'était Fadegol de Bundes. Fadegol de Bundes. D'abord, c'était José Makele, qui est honorable à Nakati RDC. D'abord, c'était Angélie Mokondi. Christian, Angélie Mokondi na Brazzaville. Na lingo makasi, ba gros bisous. Yanga ebine mwana mongo. Mwana mongo ye yobolinga makasi. On a eu ba combo tenga ebino kami. Irène Kankou. Voilà, ebine yango Irène Wantara, Kabi Kankou. Ba gros bisous na bino. Richard Madega. Frère Richard Madega. Nenga go makasi na Paris comme Bayunga. Bisous. Bye.